Bonjour, tout bonsoir, Bandeko Balandi. Il y a émission Fololo. Ça dépend, il y a Ngonga Oyo, Zoli Biso, na Bitando na Bino. Nzambe a Kokako Pambo la Bino, Bino Baye Bozui, Momese Notope Zaleli. Il y a Kolandaka émission Ezalaka présenté. Nandeko na Bino, Ndeko Pasteur Placide Moulaba. Oyaza pasteur responsable, il y a Église Le Colombier. Et j'ai mis précisément na Kinshasa, na RDC, na commune ya Lemba. Et pas itozoami na avenue Maïko numéro 14. Maïko numéro 14, n'de pas ibokokuta Assemblée chrétienne Les Colombiers, où ezali conduite Nandeko na Bino, pasteur Placide. Mais awa tozo kutanaka na cadre ya émission Fololo. Nzambe a pambola baebanso baza kolanda biso bipai nyonso bango bazwami ezala bandeko basi tope mibali o bazwi momeseno ya kosinteresse na mission lobelaka bolingo. Na kati émission na biso tolobelaka bolingo na lolenge nyonso. Tolobelaka bolingo ya Nzambe pona batu pe ya batu pona Nzambe. Tolobelaka bolingo ya moto ye moko, bolingo ya environnement na biso, bolingo ya prochain, bolingo ya mboka, pona nini te bolingo ya musala oyo yo osalaka. Ba sujet na biso to développaka awa e yengaka tout autour ya amour. Même ata so to pe système nini, yeba ke objectif na biso ko atteindre ezali ya ko lamusa to pe ya ko botisa bolingo na motema na yo. Bolingo pona oyo nyonso ekoki ko lingama. Na émission na biso lelo tokolobela na tino na mama na likambo to thème ezali l'amour en danger. L'amour en danger. Je me rappelle une fois nazalaki ko traiter thème oyo na ba jeune ya église moko na capitale awa tant bayoka ki thème amour en danger. Et lesquels bango bamituni pasteur, est-ce que amour peut koki kozala en danger? N'ebisi bango na lobi oui. Makamnazolo bawana c'est biblique, hein? L'amour aussi ezalaka en danger. Net de nos jours, l'amour est en danger parce que Bible zolo banabiso dans le dernier jour, la charité d'un plus grand nombre se refroidira. Bolingo yabande kwebele ekozwa malili. Ndenge musuto loba bolingo bato ebele ekokita ekodiminuer. Donc tozo kende na leko ya diminution ya amour. Amour est comme kokende envoie ya extinction. Amour est comme kokende envoie ya extinction. Je sais que bolingo ko ume la pona libela. Bolingo ko ume la pona libela. Mais mes amis, soko tali bolingo yango, pour que je ne me contredise pas, soko tali bolingo yango bazolobe ko ume la libela, l'amour là c'est Dieu lui-même. Nzambe lokola bolingo autikalaka libela na libela. Mais bolingo ya moto mbala mingi ezalaka balote. Bolingo ya moto na moi na lelo ezokoma balote, ezali ko connaître moi kita mata tope niekese. Suite ya ba circonstance ndenge na ndenge oyo bato bali kokutana na yango na se na moi awa. D'abord toyebi biso nyonso ete amour ezali sentiment moko intense, un sentiment agréable oyo incitaka moto akende ko s'unir na moninga mosusu. L'amour est un sentiment intense et agréable oyo moto a yokaka kati na ye po na moninga mosusu. Bolingo ezali affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose. Une affection profonde pour quelqu'un ou pour quelque chose. L'amour, c'est ce sentiment qui nous attire vers les autres et qui attire les autres vers nous. L'amour, c'est ce sentiment qui consiste à koluka le bonheur de l'autre. Ce sentiment qui consiste à rendre l'autre heureux. Hein? Comme ça, moninga mosusu heureux, bien aimé. Osanae moto na esengo. Nde bolingo yango wana. Sentiment o ezotinda yo kende kotia moto à l'aise. Vous comprendre, hein? Donc tokoki ko définir yango na bandenge ebele.
siko sentiment wana oyo etindaka biso totia baninga à l'aise, sentiment wana oyo ebendaka basusu vers biso to etindikaka biso vers bato mosusu. Lelo, cet amour là est un danger. Un danger, c'est quoi? C'est ce qui est ordinairement suivi d'un malheur. Ce qui est ordinairement suivi d'un malheur ou qui expose à une perte ou à un dommage. Les dangers, c'est ce qui est ordinairement suivi d'un malheur ou qui expose à une perte ou à un danger ou à un dommage, allais-je dire. Donc bolingo, le bokebi danger to likama ezanini. Likama ezali eloko nyonso oyo ekoki komemela yo mbeba, oyo ekoki komemela yo mikakatano, oyo ekoki komemela yo miniokoli, oyo ekoki kokata mikolo na bomoi na yo na nzela, oyo ekoki kokoze yo ba ennui. Tu comprends? Sikoyo tango toali kolobela l'amour en danger, tolingi kotalisa kaka ete l'amour est menacé. L'amour est menacé. Ils en a ba acte, ils en a bateau, ils en a ba esprit. O bazali ko militer de nos jours contre l'extinction ya bolingo. O balingi ko silisa bolingo na mitema ya bato. Net na yo kande komoko mobala zoloba. Ngai makambo fi wana salinga. J'ai investi dans sa vie. Mbongo na ngai ya pasi. Nasali nyonso po akoma motu. Natangisi même ba classe atangi asilisi a décevoir nga ke ko bala na mutu mususu abi na mutu a niveau na yete. Nga na vie na nga na otikala ka ko pesa lisusu mo si bolingwa solo te. Vous voyez, bolingwa solo azalaki nango na motema na ye, ekutani na ingratitude moko. Ekutani na mwasi moko ya mabe. Ekutani na mutu moko ya makambo malamu te. Et que ko étouffer et écraser ces sentiments oh yazala ki na yango ya koluka ko propulser l'être aimé et détruire yango. Sentiment ne komi détruit, sentiment ne komi étouffé ndelo kotozo bangela. Naza tenté à koloba ete aujourd'hui l'amour vrai, l'amour sincère est à mettre na l'eau. Il y a des espèces en voie de disparition. L'amour vrai, l'amour sincère est devenu une denrée rare. Ceux qui n'osent réfléchir sur l'amour, kota la bolingo Bible zo senga biso, na bolingo biso tozo pesa, to tozo zoa, bokesenyeza makasi, ekareza makasi, na komi lobela. Ne devons-nous pas protéger ce peu d'amour etikali nano? Po ebunga te lokola nzete ali dame, po ebunga te lokola nzete mundenge, po ebunga te lokola nzete akake, po ebunga te lokola nzete ya mapela, po ebunga te lokola nzete ya kokoti. Oyebi ba dinosaures bazalaka, ba dinosaures bazalaka parce qu'ils n'ont pas été protégés. Oyebi ke lelo ba limwa na mokili. Nous craignons que bolingo pelo bien limwa parce que bolingo zokuta na bolingo makasi na bitumba makasi. Bolingo zo la confronter na mutema mabe makasi. Bolingo zo la confronter na ingratitude ya makasi. Bato toza censé ko protéger amour, nous les prédicateurs, nous autres chrétiens, nous autres qui nous disons craindre Dieu. Otokoki ko inspirer batu confiance kotalisa bango kete bolingo ko kufaka jamais. Ceux qui bisika moko bo ba decevaka yo, ceux qui bisika moko bo basalaka o mabe, ezape na batu moko bo ti lelo ba osana na malam, batu moko bo ti lelo bazolinga na bosolo, biso ba wano bakoki ko tie la motema. Malheureusement tokoti biso nyonso à la queue lele. Okuta bizale la mabe na kati na biso, okuta trahison na kati na biso, okuta ingratitude, okuta infidélité, okuta égoïsme,
okuti calomnie, okuti égocentrisme, okuti favoritisme, tribalisme, népotisme, do makambo nyonso ya mabe bakuti yango pe nakati na biso. Yango nzambe azalaki kolela na mukanda Apocalypse aza koloba ete ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Bolingo na yo ya ebandeli obwaki yango. Dieu veut que nous puissions récupérer cet amour. Que nous puissions kozongela lolenge ya bien ya kolinga. Tozongela bolingo ya solo. Tozongela bolingo ezangi mélange. Totika bolingo ya bibebo. Et pas yo yozomona ndeko azo trahir ndeko na ye, ndeko abeti muninga na ye virunga, ndeko abeti muninga na ye mosinzo. Mais okuta biso no so dimanche na kati ya temple, oyo koto azoli elambo, oyo koto oyo azoli ya communion. Mais makambo tozo sala na cité en dehors de l'église, makambo moko de nature ya ofingisa kombo na Nzambe. Na otanga nanu na mukanda Nzambe na livre Osée chapitre 14 verset 4. Osée chapitre 14 verset 4 tina verset 5. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme les lys et il poussera de racines comme les Liban. Mais partie B, partie A, il y a verset 4 Zoloba. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère. Dieu parle ici d'un amour sincère. Nzambazali kolobela awa bolingo ya solo. Ce qui Bible lobeli bolingo sincère, on sous-entend que zape na lolenge moko boya bolingo o ebenga manango pe bolingo mezalaka sincérité. Par exemple, les baisers de Jida. Bien-aimé, sokotali Jida mokola ki kote kaye soyaka na baiser, hein? Or baiser zo faire partie na ba témoignage et affection. Baiser zo faire partie na ba témoignage d'amour. Hein? Judas a utilisé un acte elobela, l'un des actes qui disent je t'aime. Mais pour trahir, il a utilisé l'un des actes qui disent je t'aime. Mais il a utilisé encore pour trahir son maître. Pour trahir moto ya bimisa na miso bato, moto yo apesa e valeur bien-aimé. Ésaïe chapitre 29 verset 13. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Quand ce peuple s'approche de moi, dit l'Éternel, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà le faux amour. Nzambe azali ko peindre awa deux tableaux. Il y a amour moko eza sincère. O ezali ko consister na ko limbisa mabe ya Israël, na ko supporter Israël, na ko lukabolamu ya Israël. Mais de l'autre côté, aza ko peindre un deuxième tableau où ezali a faux amour ou les faux amours. Ceux qui n'ont pas pluriel, babolingo ya mabe, babolingo ya lokuta. Alobi kuna, quand son peuple s'approche de lui, il lui parle d'amour, na munoko, na mbebo. Mais motema eza mosika. Alobi motema eza na ye longote. Mes amis, mais quand on kota la lelo yo, même na bato ba balani, na ba marié mingi lelo, on mona que ba déclaration d'amour etika la sous mingité. Maloba lokola je t'aime, tu es à moi. Nanani nanana, ça dépend batuna batundenge balobanaka. Au moment que maloba wana est diminué et kita penza. Lande la bien sokomoni mukolo wana ta musu mwasi na yo, copine na yo. Abando benga yo no bébé, je t'aime, je t'adore. Yeba ke na suka na projet osenga mingi mingi. Sokomoni ka bandi kotangelo maloba bolingo, chéro yebi ke yondo za fin.
Chéro yebi ke yo nanani nanana yeba na suka wana azana dossier na ya sia bongisi ya kosenga. Sikoyo les déclarations d'amour est comme utiliser loko la colle, hein, otongi kosale la poto kangandeke, et comme utiliser loko la pambu poto kangambisi na biso, et comme utiliser loko la astuce moko pour permettre na biso kaka to atteindre l'objectif na biso. Ndeko moko azobetela lisolo, un frère abetela lisolo, alobi avanda mukomususu, aoki kaka babengi na chéri na ye, fiancé na ye. Abengi oh chou oza wapi mon cœur nazoka posana mona yo, mote meza na kimia te. Abi si chou na alobi bon naza place na sala kopo na ngai yaka. Bandeko fi wana ye, babando solo na fille, mais la fille était debout. Abi si non maman vanda te, alobi te na enfant date chéri. Moté makana kokyo supporter absence na yo te, yango na ki pona tala yo, naza tellement pressé que je dois partir. Mobile bisi abi OK, que puis-je faire pour toi alors? Yo kamuta lobaki na ye ka pona mona yo, hein. Alobi non chéri, na pona bisoka que nazaki na besoin moi mbongo moko boé. Na besoin moi mbongo moko boé, c'est vraiment urgent. Tango kaka chéri wana koti lo bongo na poche, azu le peu qu'il avait. Après c'est pas la copine na ye. 2 minutes ezaki bela waka chéri naza vraiment pressé nanda kuna laka ki bango te que nazoya hein chéri allez tout le monde en a te papa 3 bisous papa ye wana mbangwa telemisi moto apakati na yaki on attend normal malobana bolingo abimisa ngo te masaleli maloba bolingo mokolo wana kaka po alingia senge loko ba mama balobi batate belepe bolingo solo ezate. Tata zaka liposo ya ordinateur na ye, tata zaka liposo téléphone, tata zaka liposo télévision, na makamba politique ndenge mikolo zako yanduka boye, papa zaka kanazola d'information, courant ke yati radio, ba mama balobi soko moni papa, atiki TV, atiki radio, akome olando kaka sima. Abando betelmo ba masolo moko boye, dialogue ezalaka dialogue bandi. Yeba tata wana za na projet o la muso na butu. Tata na projet ko la muso na butu yangwa bandi déjà ko préparer terrain na ye malembe. Donc aye un esprit à dialogue non pas parce qu'ayoka ki maté à l'émission fololo, mais un esprit à dialogue pour yebi que nous autres c'est yanduki ana ba posa na ye. Makambo ko sala mandenge wana te. Nzamba zozela bolingo ya solo. Oyebi lelo moko komi moi pas si ko croire na ba déclaration d'amour parce que les mêmes paroles bazo yebisayo ndé les mêmes paroles à l'obarape chez l'autre là les mêmes paroles les mêmes actes à opposer na yo ndé les mêmes actes à posaka chez l'autre là et to komi na to développer esprit à gestion moko sentimental que au moni mutu a ko gérer 2-3 mité manambala moko. Mokilezo loba eza pasi pour la kisabatumi bale to misatu kolinga bango ndenge moko. Mais de nos jours, batu ba développer lo lenge moko ki akola kisabino nyo sokalinga no samboke seni. Ata Pierre ata na Bible. Yezo alakisa ki abandolinga Pierre Jacques na Jean mingi koleka. Tanga Bible za clair alakisa. Et mon ane lakisama. Mais biso to kolisi maele moko boye. Yako bomba bolingo, yako kosa bolingo, pe bolingo ango so lakisa bango kokabola bango ndenge moko eza bolingo ya lokuta. Tozala ba numéro de téléphone lelo o yebika biso moko. Omoni mwasi ya mutu, omoni mobile ya mutu. On nyonso molonga na ya benga ka na téléphone tangu mususu azwaka yete. Raison zalaka moko ke kurenza kite téléphone ngeza okanga. Nzoka ye moko ayebi kazaka na un deuxième numéro, azala un troisième numéro, azala ba heure moko bien précis o yasi a PC pai na batunaye, o ba bengela ke na ba heure wana, d'où l'importance ya ko changer ka ba sim na ba moment pareil. Tangu tozo pesa na bolingo ya mabeboye, toza ko préparer lobby ya modèle nini. Et nous prétendons un jour aller au ciel. Jean Zolo Banabiso na Apocalypse que ba pratika ka mensonge.
baoyingela bokonzi ya likolo te basalelaka lokuta bakokota te na bokonzi ya tata. L'amour même entre frères, amour tozobenga phileo, tobungisi bolingo ya bondeko. Un frère qui trahit son frère, maman zo trahir moi na ya moisi. Dieu merci, ça a été prophétisé par Christ. Mais n'oubliez pas, Christ a zoloba scandale ekoya. Bible lobi bongo scandale ekoya. Bible démontre biso noir sur blanc que scandale est inévitable ekoya. Mais bakisi pe lobi malheur na moto yo a kozala le canal par lequel scandale ekolekela. Oyebi kezo na ba prophétie musu na Bible yoko lukate ozala l'instrument utilisé pour que ba prophétie ane kokisama. Lokwa prophétie ezolobake bana ba otelemela baboti. Siko batu ba mona accomplissement ya prophétie wana na nzela na yo kozaka impoli, obetaka ba parents na yo, ofinga ba parents na yo, obwakisa ba parents na yo, omoni? Et a prophétie pe, mais ya mabeso ekokisami na vie na yo. Ya mabeso ekokisami na vie na yo. Sikoyo bolingo na kati ya bondeko tobungisi yango entre frères, entre sœurs, membres d'une même famille, toyebi ndenge ya kolingana te. Mingi eloko ekaboli mabota eza héritage. Si l'Éternel Dieu nous prête vie, déjà l'année prochaine, eza dans 3 jours awa, tokokota ba mateya ba famille, tokolobela mwa makambo mingi, ba sujet très important oyo kopambola biso. Héritage ekaboli mabote belé. Bano bakola qui soi-disant unis, soudés, mais tangu ba parents bazali sous-souté, vraiment te mali kundu et bimi. Omoni histoire ya Gédéon na kati ya Bible. Tango Gédéon a koufi, abota qu'une 70 d'enfants. Après sa mort, moi na Gédéon moko, a tellement qu'il commenté kabal na famille ya maman na ye, pour que bakoka ko salisa ye, a hérité Mbende, Kiti, a hérité Mapamboli, a hérité Botombouami. Bande kwa mama na ye bapesa ye mayele balobi boma bande kona yo nyonso. Aboma bande kona ye 70, abomi bango nyonso. Pona ba bien ya mokili oyo, pona bokonzi ya mokili oyo. Andimi atikala ye moko famille mobimba, atikala ye moko. Pona ba pete, pona lokumu. Ndomoni bokonzi ya mokili oyo pe ba bele bana facilité à répandre le sang ba innocent pour s'accrocher na pouvoir. Oubliant qu'un jour, jugement ya nzambe koya, mukolo moko kosambisa mekozala. Bondeko ebungi entre biso na libota. Lelo au centre d'intérêt ya ba famille ebele za ba parents. Tant ba parents bazana nubana baola kisa balingani. Ya on a loba qui soit disant unité. Mais ceux qui papa na bino akufi, ceux qui maman na bino akufi, est-ce que famille na bino bo sangana kaka? Nazako se rappeler tant toza kokola famille moko tozaka na bango quartier moko, papa wana botaka bana na bazaki une 50aine. Abotaki bango na ba maman ebele. Et bongo abalaka pe yaya na leki. Yaya na leki olandi na sima abali bango avandisi bango ndako moko, bango mbale baboteli bana na bango pe na ndako moko. Oyebelo koni ne salamaki. Tangu papa akufi atikaka biloko ebele. Mwana azalaki moto molo, mwana azalaki yaya ya bana nyonso. Bandeko na ngai abandi koteka bomengo tata atikaki. Lokola baponaki liquidateur, ba famille ebele pe baye bakarola liquidateur te. Biso pe ba héritier ebele to linga kana biso koluka ba avocat te, ba juriste te pour que ba aider biso na makambo etali héritage. To monaka o biso to yebi yango wana, yango mon pe to kotra ba problème ebele. Yaya na bango bandi ko dilapider héritage. Bandeko ateka, bandeko na yo basala kineti ba s'opposer na ye. Bango no soza kotinda na boloko. Toza na RDC awa,
totalaka ba émission lokola ba émission babola tozomona ndenge nini bato ya famille moko bazofundana na l'État mpo ndeko moko akei kofalsifie testament, ndeko moko alingi ye moko asakapare na nyonso au détriment ya toute une famille. Azozwa ta soin te, azata na mawa te ya bana oyo moboti atiki ya mikie. Ndeko nanga soki kutu moto asalaki biloko wana atiki yango, moto ya niokwamaki mpo na yango atiki yango, es-tu sûr toi qui me suis que yo na lilita na yo kena biloko wana? Oza vraiment sûr? Ozo fondé assurance na yo sur quoi? Ni nango ezo garantir yo que okosepela na mbongo ozoteka bandaku oyo ozoniokolela baninga mpe okosome mikolo nyonso na se na moi. Assurance na yo garantie wana ozwi yango a partir à nini? Il y a un Dieu dans le ciel oyo arondaka justice. Makila oyo eza kosangisa yo na bandeko na yo eza makasi koleka motema ya lokoso oyo ezali kolakisa yo ete salela mayele ya mabe luka baavoka ya lokuta baavoka ya lokoso oyo bakoki kosalisa yo te kosala makambo po elongo bani no bazali koya koede yo na entreprise diabolique machiavélique na yo po niokola baninga. Ape bandeko ba avocat soki ozalaka avocat conseil ya famille mobotu wana zwaki yo mpona kosalisa bana na ye kosalisa famille na ye me boni sikoyo client na yo akufi otikali na bana au lieu de les aider ndenge bobongisaki makambo na dekuyus kolo biloko yo ndimi kaniaka ondimi corruption yo avocat nde lelo kaboli famille ya bato pona nini? Yo za sûr que kotika la libanga na sena moyo. Un jour le Seigneur va te juger. Pona misala mabe yo zali kosala. Bien-aimé, amour. Baboti to ede bana te pona kosangisa bango kopesa bango bolingwa solo. Soko tali na kati ya Bible, okomona que ba parents ebele pende baza à la base. Il y a séparation to division. Il y a bana na bango. Zwa histoire lokola ya Esaú na Jacob. Esaú na Jacob bango mbale bazaki na problème te. Problème oye kokotela bango uti na ba parents. Papa a mi pesi epa ya mwana oyo akabelaka ye. Mama patali mwana o mususu bazoki pe ete bon aza quand même na révélation epesama mpo na ye. Nga na osatache na kosakroche na mwana oyo po destiné na ye lobi eza kitoko. Bakaboli bana oyebi histoire na ndeni nesuka ndeni mama kenda même kosala association na mwana ya leki po bayiba lipamboli ya mwana oyo ya yaya ba mabota mingi kabwani baboti bakaboli bango lokola moboti asa komi mukolo atali na kati ya bana na ye mwana moko azwi chance ya kosimbaka mwa mbongo ye wana nde mtu asombelaka mama to papa mwa kimbundi mwa simisi mwa kafe mwa sukali bao batikali lokola mbongo eza nano te ale moboti abandi kotonga bano bazanga epa ya ndeko na bango ya zwaka moboti akomi kokompare bango moboti akamati affection na ye nyonso apesi kaka epa mwana apesaka ye mwa kwanga epa bano oyo bon aza na bango kaka ndenge wana nde balolenge ya mabota oyo ezalaka ntango baboti bozala lisusu te bana bapotani na kati na bango bana bakabwani na kati na bango papa mama age ezopusana tozolola tozolala tozolamuka tozopusana pembeni ya liwa mokolo liwe eyaka liwe elobaka te me yo oza na bomoi oyebi nombre bana yo bota metala na mikanda ya lopango bana mususu otia kombo na bango te na kati oyebi yo moko pe poko tia kombo bana wana te bana wana nyonso bayebi te ke kombo na bango ezalaka te ndambu nde bakombo ezali donc o entretenir déjà conflit ya bana na yo o entretenir déjà division ya bana de ton vivant mais a ozana bomo tu fais semblant ya osangisa bana wana
wapi bolingo ya solo yango toza koloba ete l'amour en danger. L'amour est en danger. Tolingi to boma bolingo, tolingi to étrangler amour, tolingi to étouffer amour. Ah nazozo amour lokola ndeke moko innocent, tolingi kokamola kingo. Parce que mitema na biso tosi topesi epai ya Satana. Bible zali koloba na biso ete soki toali ko se comporter mabe, c'est parce que nous manquons d'amour pour Nzambe mokeli na biso. Okoki kokoma Jean chapitre 5 verset 42. Jean chapitre 5 verset 42. Jérémie chapitre 2 verset 2. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 10. Verset 10. Philippiens chapitre 1 verset 3. Nazo pesa numéro à téléphone. On a motonio soit lingi ko solliciter notre prière. Omoni numéro ba affiché na se ya etandonayo. Nde numéro tozo salela. Peut-être aux un problème à misu mozo landa biso kokotanga bisika on a bien té numéro za plus 243 81 603 11 16. Plus 243 81 603 11 16. To komeli biso na Mulaba Placide. Otindeli biso invitation to komeli biso kuna numéro moni bati wana eza pe numéro ya WhatsApp. Okoki kobenga kuna tokosolola mwa mingi. Mon ami, tobungisi bolingo po na Nzambe, tobungisi bolingo po na environnement na biso, tobungisi bolingo ya mboka. Mekana nukotala mwa mukie biso ba Congolais, ndenge ni tofinga na ba réseaux sociaux. Na yebite soki eza na pays moko na monde oyo batu ya mboka wana bafinga na bango na mafinga ase ya bilamba oyo tobengaka ba insanité. Soki eza na pays moko bafinga na lokola biso ba Congolais. Bien aimé Congolais aza na ba injure ebele na monoko na ye, aza na ba injure ebele na songa misapi na ye. Les Congolais prêts à ovanda sima clavier na ye pona kobanda kofinga mboka na ye, kobanda kofinga moninga na ye, kobanda kofinga basali na Nzambe, kobanda kofinga mabota. Bandeko nanga mboka nyonso batu mabe bazangi te, ndenge moko pe mboka nyonso batu malamu bazangi te. Eza na moyen ebele ya kolakisa mécontentement na biso à part injure. Totano ata ba politicien na biso. Lolenge nini butu na moi baza ko fingana, mais lobi okomona bango ba se mettre ensemble. Ceux qui ont ko brandir ba image ba mafinga na bango. Ndenge ba finga na kilobi eleki, ba biso la politique est dynamique, elle n'est pas statique. Quelque part il faut ça la rata soni. Dynamisme ya politique ndeza kotinda ke to fingana. Bo fingana po boyebi ke lobi bo bongisa. Leson nini yango topesa kepa ya bana. Leson nini bopesa kepa ya bana na bino. Ba Congolais ya RDC mafinga eleki to mekana nou ko changer. Bato après tolo bakutu te, media tolo bakutu te. Bandeko bazo sela biso ba mission ya poto. Bandeko bazo sela biso ba mission na Afrika wa, ba sela biso ba mission locale na RDC awa. Otali journaliste na onde bazo fingana. Oyebi, il est vrai que Bible bengi biso na réconciliation, bengi biso na pardon, hein. Mais mukolo mususu il faut to yokana nous soni, hein. To bimisa pe ata ba archive ya mafinga ya biso ba Congolais. Zwana ndeko lelo bozana e bien bozo solo la bokomi très bien. Bon na tinda osala ona ndenga nkuku. Zwana ba image atango zaka ko finga ye. Lelo na courage otala moninga na misu, wana courage obenge makopa, wana courage obenga epir mutu na wakati, tu ne te gênes même pas. Parce que za la versatile, lobi lisusu bo potana lisusu, ofinga lisusu, te to changer. To kota mbula ya sika, nangine bisote ke o changer par rapport à mbula sika, mais na évoquer mbula ya sika parce que la plupart des gens na fin de l'année, tant que ça la bilan, il y a ceux qui a été leur année, baza quand même na moi
décision ya bien au bazwaka ba moi ligne de conduite ya sika o ba trasaka o ekoki kotambolisa bango na mikolo ekoya na kati wana zwa pe décision ya kolinga ya solo ya koprotéger mboka ya bomba mboka na yo nazwa ba cinéaste na biso ba cinéaste na biso ba artiste comédien na biso est-ce que na Congo ba site a kitoko ezalaka te ba site ya propre ba cadre ya bien ezalaka te ya biso soki tolingi ko présenter image ya mboka to présentaka ba côté ya salité to tournaka ba côté ya bizarre. Est-ce que bandeko ba nigérien ba côté ya biso te bandeko ba ivoirien ba côté ya biso te même na ba clip to pe sape moi mukie image ya bien ya mboka na biso eza kitoko makasi oyebi eloko nini ezotinda biso na ozanga bolingo nakomi kokende na suka ezaka eloko moko. C'est parce que nous avons perdu l'amour pour Dieu. Tobungisi bolingo po na créateur na biso. Mes amis, muto yazo linga mokeli na yete. Moto yaza la raison de son existence. Moto ya sali que yo o existé, to ye a existé. Tango yali oyini. Est-ce que linga environnement na yo o kuta na mokili? Est-ce que linga prochain na yo? Est-ce que komi linga tozonge la bolingo ya nzambe tolinga nzambe na motema na biso mobimba soki tolingi nzambe tokomi linga tokoyeba pe ete soki nzambe akreaka biso na image pe ressemblance na ye c'est parce que nzambe alingaka a jamais tovanda na ye alingaka koperdre biso ata mokolo moko te soki toyekoli komi linga nous allons aimer notre prochain sachant que l'éternité soki tokoti lola tokozala na ye à jamais tokabwana ata mokolo moko te tobanda kolingana na mabele awa soki tomilingi tokolinga mboka tokopelisa moto na mboka te soki tomilingi toswani environnement na biso po tomibendela te maladie oyo ekodétruire nzoto na biso ekosala que le jour ya vie na biso sur cette terre nos jours de vie ezala écourté. Tika bipai nyonso landi liloba oyo Saint-Esprit akoka ko interpeller yo ofongola motema na yo pona Yesu otikela ye direction ya vie na yo akokomisa yo mwana na nzambe akopesa yo bomoi ya seko Saint-Esprit akoya kovanda kati na yo bolingo ekobota na motema na yo. Toza déjà la fin de l'année na présenter ba meilleur vœu ya bonheur, il y a longévité, il y a paix et pas ya motonio soyo alandi biso o elelisaki yo ane oyo ele kanane o le 31 décembre. Nzamba banda makambo sika na vi na yo na pamboli oncle Mbuta na pamboli mama na biso Betty na pamboli équipe technique nous sommes travailler na yango ndeko Jean Bilongo nzamba pambola yo na pamboli famille Mulaba Mobimba bana nyonso ya église le Colombie pas ibosé éparpillé dans le monde entier nzambe apambola bino nzamba pambola RDC au nom de Jésus-Christ.